Voilà. Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend où vous nous suivez. Mbote Sikan Soubozali. Merci na confiance. Oh, bon, ça émission Nabino, Radio Lokole Masolo. Et pas pour te travailler sur vrai car avant émission Oyo. Ngai komuna ngai Fiston Pelende, Tate SDK journaliste investigateur ya Tongo. Boyebi ki azo travailler sur vrai ya ngoto karabato basali makam vrai. Ndenge na kometa kibino lelo to zali bongo na deux chaînes to na DMTV for Jesus number one, chaîne ya Moko, ya Bandeko Nabiso en Afrique du Sud, et puis tous les cas sur la radio Lokole Masolo TV et pas wapi Bolanda Kabiso. Tu comme on a des Komoko, tu es dans studio, ah bon ni décor qui toko boyer, tu allez bon dans studio DMTV Jesus number one, c'est ce qui toko, et allez bon na Bruma en Afrique du Sud, Bandeko en Afrique du Sud, na Bruma soko hier, juste un enclos au Sikana Zalaka, on a enregistré Nzembu na yo. Et à terre, on a mukili en Zambie, on a vidéo clip, filmage à mariage, nous avons dit awa contact na bango, et ça c'est beau monde, on a donc bengo ango, on a discuté. Ndenge lobaki, tu beta ba histoire vrai awa na radio Lokole Masolo, te comme on a de komoko. Pour que ça preuve à l'appui, tu me rebeta di solo temps sans te vérifier. Ndeko to comme on a lelo, yé ne on a titre wana akufa asekwa bande ko so balwa maseki bisto yebi ke mutu asekwa zaka Yesu Kristo Jesus o asekwa soki batu basekwa rapanga pamba metenga to senga vraiment nzamba asekwa sala biso batu ko balumumba asekwa sala biso batu lokola ba président Nkurunziza o ya Burundi o to kufa asekwa sala biso père son nom auti ko tika biso lobi président o ya Tanzanie Magufuli et pesi pasi. On va lutter pour la liberté d'Afrique. Attendez-le. Nous allons récupérer l'Afrique. Afrique est aux Afrique. Ndeko aussi, comme on a désiré Mukombozi, il y a Koufa. Et belé ba leka la télévision témoignage ngana Koufa la mona nzambe la témoin ça ra wapi témoin na yo. Banani basala kitango yo Koufa ka c'est quoi que. Mais ndeko oyo akufa ale ba ndeko ya kanseta ba témoin. Si les gens de quoi quand bayebi so ba kutala biso shika ba live na radio Lokole Masolo bayebi ndeko akoleka abo et akufaka ndenge ni akobeta lisolo ndenge ni akufaka tika to fan de sa partenaire na biso beaucoup la candidat Djanga Barabas mbote sikozali Francine Semete 001 Teddy Fitu na Bruxelles mbote Mama Véron Chako na Bruxelles 0032 mbote sikozali Fulgence na Italie, mbote bose belé. Deko Désiré Mukombozi. Mbote tata ya Sadek. Tu as vu que distanciation, il faut lever ta masque, il faut lever la masque, toi la distanciation, on a très bien. Vraiment, vraiment. Deko ezali radio Lokole Masolo. Tu veux travailler sur vrai. Ce que ça histoire vraie, c'est comment on a vu ça. Vraiment. Yo sangue tambola partout à Kinshasa. Tango, bato benga bata Kinshasa. Que mutu obeta masolo vrai, mutu bo atakuna ye assez quoi comme on a désiré. Na luki pendant un mois, na yo comment on a olelo. Yo balobi o sait quoi. Ngina ye banane, bawana. Balobi o sait quoi ya solo to ya lukuta. Merci mingi tata ya Sadek. Oui, que na landaka radio Lokole mingi na TV Lokole. Tango betaka masolo, tango lobaki ke naza besoin to betaka masolo vrai, muto za na masolo vrai aya awa. Mais tellement nazalaka trop busy, bon makamango ndenge batu ba monela kango nga mingi na linga ko betango te. Pour ceux qui nazo betango et pesa nga ba stress moko nazo raisonner lisusu est-ce que soki na kufi lisusu na moment oyo est-ce que place nga na kendaka na ko kenda lisusu nazaka na ba point d'interrogation wana. Alors nalinga ko beta masolo wana tengana mwasi nanga parce que nasalaki yango na kati ya film na vidéo mo nasalaki na ba clip nanga mwasi nanga linga ko tala vidéo wana te. Pourquoi? Parce que na linga ko tika ye tango wana to balani na balaka ye azana 18 ans akokisaka 23 ans ndi makambo wana ekomelanga. Alors nalinga ko beta betango mingi te mais lokola kaka yo moko ndenge lobi journaliste à investigation ye na sepeli alors to kofungola bikambo. Et ça les et c'est mon mingi pour ndeko bandalo à c'est quoi à betan masolo penate beaucoup zango exclusivité na DMTV number 1 chaîne oyo et puis na radio Lokole Masolo
Vous partagez l'émission, vous s'abonnez massivement na Radio Lokole Masolo TV et puis na DMTV #1. Vous partagez l'émission, vous partagez tala mutation kulelo. Tolanda histoire kala les années passées à Ndeko Mathieu à Koufaka, tout à l'heure Ndeko Mathieu, j'ai fait un clin d'œil, tu as publié l'émission dans la Kout Nabiso Papa Boss Mathieu à Koufaka a Bimasous comme on a témoigné mais le lot de témoignage vivant live et Ndeko Moussa Koufaka à Sekwaki et pas Nabiso à la Radio Lokole Masolo. Ndeko Désiré me compose Betela se prévoir le ticket au micro la caméra yo au Koufaka ndenge nini et ça la ndenge nini. Qu'est-ce qui s'est passé yo au Monaka nini et puis par là pour tout na Miki. Merci. Et ça la ndenge nini. Nzambe apambola yo apambola libota na yo apambola libota na batu nyonso baza. De kosoa bana yemo yo likambo ezalaki boye. Nalalaki kaka ndenge tolalaka maladie te eloko te nini te. Awa nazali koloba naza kopesa batu nyonso ya cancer tambote. Na kopesa komanda ya camp mbote naza kopesa batu tout oyo bayebi papa na Rigo na camp militaire Seta na camp marié na porte 4 déplacement naza. Merci pour la précision. Papa na Rigo yo. Papa na Rigo ndenga. Rigo nde mwana nanga ya mibale oyo tout le monde ayebi na camp Seta jusqu'alors. Alors maladie te nini te na lali. Alors on s'est retrouvé à 2h du matin. À 2h du matin wana ba nini ezaki na 98. OK. Alors na lamuki na ko sala petit besoin parce que banda ko na biso na cette ezalaki ndenge nini. Tozali na colonne, tozali na camp des officiers. Camp des officiers nde bozana banda ko ezana ba 3-4 chambres. Mais ya biso sikoyo ya ba marié ezalaki tozana chambre moko et puis na colonne côté kuna ezali na nini na ba toilette. Donc so ibino boza chambre 1 toilette na bino za 1 bongo na bongo. OK. Alors na lamuki nake na toilette nazo sala petit besoin mais na surtout ki na moni batumi balé ba paraître batumi balé wana sikoyo na kimutu boye na moni pena na misu batumi balé ba paraître est-ce que batu wana ba paraîtra ki ndenge nini ngai na telemi na mabele bango sko ba telemi likolo awa sko nazota la place bango ba telemi eloko ezate ba bengi nga na kombo na nga balobi désirer leka boye tokende na lobi na ko leka boye tokende ndenge nini bozo mona molili oyo te oyebi ke papa ya Sadek mokili oyo tango yoki bible ezoloba ke mokili eza molili ya kosakana te oza na idée te. Nathalie penda tozalaki na place moko lokwa boza na cave courant ezate donc molili ozomona eloko te. Siko bandeko wana mibale nzoto na bango ezaki na éclairage moko aux alentours na bango. Yango mto ezaki ko éclairer wana malgré éclairage wana ozomona mabele te. Balobi le kato kende nobi moyenga na kende ezate parce que nazomona eloko moko te. Siko na yeko contrôler na comprendre que maloba na bango ezaki na pouvoir moko soki bazoloba na yo likambo oyo lingi ko sala te mais maloba na bango za na pouvoir ezotinda o exécuter makambo oyo lingi te bayebisinga tokende mais na motema na sepela kite na se retrouver na baluki ko baluka na baluki tango bango babandi ko kende abeti pa ya liboso na nyati na se na beti ya mibale troisième pas na patiner dans le vide. Quand on a patiné dans le vide, makanisi nanga na bi mais balobaka bandoki bapumbwa kaboy. Est-ce que oyo ezaki ndoki te nde na tuni bango na bi bino bozo kende nanga wapi pe bozali banani bayebisinga tokende okoyeba makambo nyonso. Siko tango tozali ko kende dans les airs na comprendre que il faut natala bato bien. Nde natali bango bien sikoyo. Omoni ba robe na bango ya pembe ezaki esireki maboko ezomonana te. OK. Makolope ezomonana te. OK. Mais bilongi na bango eza ko briller na ndenge ya kosakana te. Ngai kutu kidi ba parce que oyebi ndenge tokoli toyebi ke ange azala na mapapu. OK. Nazali ko s'attendre komona ange na mapapu. Alors tobandi ko kende. Tango tozo kende na loba mwa mingi na nature
nazotuna mituna bime depuis tozalaki kokende jusqu'alors tozokomate ne tozokende wapi bino tokende okomona eloko nini nasepelaki tata ya Sadek masolo na bango ezaki na douceur. Donc okokozala ozana kanda oza na précipitation mais soki balobi na yo voix na bango na façon bazoloba ozo comprendre que bazo faire comprendre yo bazo pesa yo douceur oyo ezo ko uta na bango. Alors tango tokei soki o voyager na Cape Town oko comprendre ba distance wana to beti distance moko donc toza ko kende boye tozo matalikolo OK. Alors to komi na niveau moko boye to planer sikoyo boye to bandi ko kende na bi le vol avion ko bo mati et to altitude normale to bandi ko kende siko bango bazalaki awa ngai siko nazali awa na sima na bango siko za lokola onde moko eza kozwa bango ezwinga tozo kende siko nazo tuna natali liboso kuna tozo kende na moni lokola étoile moni ba mwinda étoile na butu na tuli bango na bime nazo mona mwinda moko liboso kuna mwinda wana eza nini balobi kote tozo kende ne mwinda wana ezali toko mapembeni okomona tokei na lobi mais nazo comprendre que tozo tika molili oyo tozalaki mwinda oyo ezaki ya muke ekomi kokoma munene tokomo kota na pole moko boy balobi oui place tozo kende ezaka pole mokili na bino ndezalaka na molili tokei o comprendre que nazo mon éclairage wana ezo koma munene omoni lokola tosalaka olali na butu moi tango zo bima na ba 6h 5h na moni sikoyo tozo longwa sikoyo na molili oyo tozo kende na moi wana tokoti sikoyo na moi makasi na bibo tokoti na moi est-ce que nano tokomite balobino nano tokomite tokende okomona tobandi ko pusana na ye komona na musika mire moko ya mulai ya pembe sikoyo natali na moni gate eza wana na tuli bango na lobi nazo mona lokola mire eza liboso kuna nde place tozo kende balobi nde place tozo kende papa topusani tokomi koyoka miziki omoni soki oza ya kolala bazo beta miziki atana bar na musika ndenge yoka kango nazo yoka miziki wana nazo yoka miziki wana kuna nde place yango abia tokomi papa topusani miziki wana ezo pusana topusani webike tokomi na porte distance muke ba stopper lokola omoni soki oza na car o niati frein na brutalité ndenge to sala ka boy na sali ndenge wana na mais pourquoi bo telemi ba yebisingano to kenda ka boyete na lobi bo kenda ka boyete ndenge nini nazo yoka déjà ndule nazo yoka ngo pembeni avant ko te ndule wana eza ndula ndenge nini ndule banzelu ba ko yemba wengezo ko peta to madusa mwa ndula ndenge nini wana. Merci nzamba pambola yo na bosana ki ko éclaircir na esika wana ezali miziki moko jusqu'alors miziki wana ndeko nanga na tika likoyoka ngote toyoka na biso ba miziki tobenga ba musique slow toyoka ba reggae toyoka ba rythme nyonso ba classique ba nini mais miziki wana eza kopesa yo posa ya omona bato bazoko salango et soko zo yoka son wana ozobosa na makambo nini yo zalaki na ngona mutema na yo pe na mutu na yo. Alors na se retrouvaki nazalaki na posa makasi na mona banani bazoyemba pe na kota na kati ya esika yango. Alors kotelema bango batelemaki na brutalité na se retrouvaki na bandi ko sala moi désordre balobino tokota ka boyete na bi bokota ka boyete ndenge nini to tamboli fort to komi awa koma biso to bokoma awa bokota ka boyete to stopper to kota déjà parce que il est yo komi na posa bokota kuna yes posa na ngasi ko zalaki lisusu na kota na kati na mona batu baza koyemba sikoyo na bomoto nanga na yeba kiteke balola ba histoire nyoso ba betela kabiso ba lifelo ba ange ezalaki na makanisi na ngate. Donc na komi pena na réalité ya ndoto wana sikoyo balobino tokota ka boyete na bi bokota ka boyete ndenge nini nde ba yebisinga ba bi ba moni na salaki désordre ya mona zo yebisa na bandeko baza kolanda ke ndeko nanga soko ndimeli Yesu te
ata okosala désordre na porte ya lola, ata okomela poison na porte ya lola, ata okomi diembika na porte ya lola, ekosimba te parce que soki ba ange bazana maloba oyo eza na pouvoir ya ko maîtriser désordre na yo, bongo nzambe. Alors moko nde alakisinga alobi ok tala na se. Tango balobi na tala na se, omoni distance tokendaki ndeko ezaki mulai makasi. Mais tango balobi tala na se, natali boye na makolo place na telemi nazo tala boye na se, namoni mwasi nanga na robe de nuit. Mwasi nanga onazo pesa mbote Rosette Mukombozi, mama ya ba bébé nanga, bolingo nanga depuis bomwana, azolela na robe de nuit. Oh, natala batu batelemi bazolela siko ba garde du corps nanga. Wana yo ozalaki na garde ni na armée. Ozalaki soldat non? Nazaki soldat. A garde ni. Nazaki capitaine. Capitaine. Yes. Mutu munene na ba bodyguard. 11e bataillon. Bazolanda yo. Ya seta. Tango Kabila ye biso mutu bazaki ko benga ba GSSP. OK. Yes. Alors ba petit nanga ya ba garde du corps balobi no ka oyo kindoki ezala kebele. Bakangi ba récolter ba ndoki nyonso aka bavansi bango esika bazo beta masabe tu zo boma bino soki komanda la mukiti. Yo zo mona maono so. Siko nazo mona makambo wana. Omimoni wana se. Wana na mimoni te. Okay. Posa na ngeza na kota. Okay. Yango na lingana epengle logo moko. Oyebi soki okufi. Ozaka na posa na mwasi na yo lisusu te. Bana oyo to na lali na moni bana na ngate une semaine. Ozaka sukuna te donc otiki donc bokati balien wana. Sikoyo malgré na moni makambo wana na moni mwasi nanga na moni ba garde du corps nanga ka balamuki parce que nazaki na mama na grand ligal. Alors lokola bayoka ki keno papa ya Rigo commandant Désiré tout le monde balamukaki. Mais malgré na mona ki bongo siko nanu balakisinga corps nanga te. Na lobite na moni mais makambo wana na oyo égal combien tokota awa. Nde balobi OK tala bien tango natali na moni bena nalali na se. Lobi oh mais wana ngai tango na mon ngai nde ba point d'interrogation siko continue bi oh mais ndenge nini na komi mibale. Na comprendre siko ke bilamba on alati eza on aza nango na sete. Kuto la tagini na shola tagini. Donc elamba na lataki awa ezaki elamba moko le quoi kaki mais kuna nazalaki na pyjama ya bleu na senge. Oyebi na couleur pyjama. Yes. Et pour na mimonite notali na bibe oh ndenge nini na komi de sikoyo nde na yoki siko bachenga balobi yoka eza lokola bachenga mama na bafle ya mokili mobimba siko na matoyi na yoki siko bato bazolela na kombo na o komanda oya koko kufa te o papa Désiré koko kufa te nalobi me ngai na bato wana égal combien omoni souci ekotinga na kiti nanu siko na bandi kotala bato wana tango balobi yoka na bandi koyoka mutu na mutu ndenge azolela nde balakisinga balobi no tala basi wana oyebi bango namoni basi ya ba militaire batelemi na ba bébé na ba sachet ya bakisi nalobi siko basi wana égal combien na ngai nde ange oyo azalaki côté droite na ngai yebisinga lobi osalisaka basi ya ba soldat wana na bida salisaka bango ndenge nini bayebisinga avant continuer bandeko balandi ya radio lokole masolo omoni tout ça bina serious l'autre en anglais ndeko bomoni oyo comme on a Désiré Mukombozi ye akufaki asekwa azaki bon capitaine pour la bande ko ba joindre biso siko dans la live pour partager monsieur sali passe na sengo na ngai présentateur na bino sengo po mbaya liboso na mona mutu oyo akufa asekwa yo pembeni na ngai to mona ka Yesu Christ to mona pe Yesu Christ te mais to za bondimi mais ndeko bo to moni akufa yo asongi avant continuer sur la deuxième partie bon moni nga beti li solo histoire vraie bandeko ya cancer ta bozolanda biso to obokolanda biso boyebi solo oyo exclusivité kaka na radio lokole TV na solo na DMTV Jesus #1
et puis si pasi tant que ça na mokili to ba ko sala tali ka moko ya malamu o nzambe au kansela biso ngolobi amen to ka continuer suite da ginde ngini ndeko aboya ko kina lobi do abale ko boya kutu ko kende tita na komi aoki muziki wana ya douceur na yebite muziki za ndenge ni nikaba de kufa lo ya yene ba yene muziki wana et puis si posa ya kika au ko mona qu'est-ce qui se passe kuna balakisi ye kutu mwasi na ye o to lengela ka mwasi na ngai na bana e bana ngai mutalinga simba mate to linga ba simba bana tita to na mukili mais to taka de nzoto wana e koma ka mutu na mutu yango alo bakalde le salut est individuel ndeko abosa ni mwasi na bana ye mais alingi akota na nukuna atala qu'est-ce qui se passe mais balakisi ye film boyoki o baba ka ba otila so film bokotala osala kini na mukili baseli o parler a yoki ne bazolela atali makama so o basala o bana ko sala banani ba ko lela kuna to yoka suite isana maginde ngini ndeko desire mo compose ba yoki sio tala nde bazo yoka tala basi ba mbana et c'était pour la suite alors babandi ko expliquer nga mutu moko na moko nalobi me namoni nanga basi wana me nazoyeba basi wana te ba rappeler nga jour moko na se rappeler na kana biso ya seta tozaki na hôpital moko ezaki na ba matériel mpe évoluer na tango wana bato ebele bazaki koya ko se faire comme on dit psychomote comme hôpital na biso ya kan seta yes tozaki na ba matériel ko situer nga ezaki sika na kan seta eza juste na entrée soko koti na entrée ya na gate ya seta kan seta za côté aéroport non juste côté aéroport voilà tango zoya okomi na entrée principale eza na gate ba soldat bazawana soki balekisi yo okobeta ta 2 mètres hôpital eza na gauche alors bande va kaseta pour moi que soit ça vrai azo situé ici quand ni hôpital ngo ezali wana nazo pesa ba pasteur nyonso oyo ya père double pasteur aza na église na Lubwaku okay na Lubwaku wana nazo pesa pasteur pasteur Ezekiel azana église kuna nazo pesa pe infirmier na biso tozako benga papa Misapi okay bazolanda nga sikoyo bozo bambote na bana nyonso ya seta na bango basi balongwa na seta mais bayebi histoire pe bayebi elongi oyo alors tata ya Sadek bazo expliquer nga ke basi wana babotaka bakisi wana yo mto sombela bango nobi ona sombela bango kisi ndenge nini alors ba rappeler nga docteur ya présidence okay docteur Mbui o nazo pesa mbote soki azolanda biso bisika nyonso zali zwa bambote nde docteur oya operanga pelisus okay docteur Mbui opéra tant wana avant kufa operanga avant kufa alors docteur Alobino na coopéraka bien na commandant Désiré bokende na magasin na ye apesa biso $400 batu baye balobi commandant tindi biso $400 na biso bino boza miyibi commandant ye moko za na numéro na nga soki aza besoin docteur akobenga ngai nzoki ezalaki urgence abimi ye moko na salle d'opération bamakila lobi pesa biso mbongo kisi esili basomba mbongo na Kingasa basomba kisi na Kingasani bamama ya ba soldat baza tosali bango césarien mais makila na ma esili tango mbongo ya leta eko parce que yaka chaque fin du mois na bozongisa papa nazwa mutuka na apesa ba ordonnance to kemena ba soldat wana tosomba bakisi na pesa esila afutanga pe mbongo siko na lobi comment bozola kisanga ba mama wana balobi te acte yo salaki na moma wana yango ezo compter zateke po eza mbongo na yo bazondiseli yo parce que soko osalaka acte wana te eza na batu mususu akoko zala na mbongo me aboyi mutu akufi mais lokolo salaki acte wana yango moni batu wana baza kotelema donc ndenge bakotelema liboso na yo na nzambe ke tala mutu oyo asalisaki biso koboma yete alors na moni siko batu baza ebele ba mususu papa na salisa na banzela bazoluka transport ya nga vandaka na bibwa siko na bungia wana na transporte ok zwa papa na église nga naza na biloko akolia te naza besoin na mbongo nakene kofuta connexion nazwa musala papa batu batandami alors esika wana mena lingai na loba eloko moko na bandeko bazolanda biso tozalaka zuwa na basi na biso makasi lokola nga nazalaka na zuwa na mwasi na nga so na puti na mwasi na ngai to bundana no kopesa nga ba explication après mais na comprendre ki bazuwa nyonso wana ezalaki te
bana nanga on a linga kanga na bana ko voyager na bana nanga soki na soki ne ko visiter ma famille na zui bana nanga mais moi c'est atikali na zui bana nanga toke ko visiter ba para mais na comprendre que nazali so na posa na bana nanga te na lisusu na posa na moi si nanga te mais na komi na posa na kota parce que environnement wana donc ozomona ezo pesa yo posa penda ya kokota. Alors naza koloba na bandeko papa Sadek soko za na verendo yoki muto akeleli kokende nango te pesa ye verendo wana po verendo wana ekoki ekokobikisa yo. Alors papa babetelinga masolo ya batu wana nyonso na lobisi ko to sala nini parce que nga posa nanga eza awa batu ngo bakokotisa nga nde bazoboya tokota bayebisi nga OK tozonga tokende ko fixer makambo wana kuna bongo to sala nini tozonga lisusu siko oyebi to sala ki une affaire ata ya ba 8h 9h du temps na voyage mais na retour to sala kaka tsoki clin d'œil to se retrouver déjà tous donc ne peut désirer avant qu'on continue tout se comprendre ngai na ba téléspectateur donc ba yena bo community ne ska boko ska musique qui toque zobeta to ba lokola lola yes mais au quotidien na quotidien na gisho film wana ibatindio ozonga okene ko fixer ko bonga makambo yes. Ko ya siko ozonga yes voilà siko basala ki bongo pona nini parce que ba mona kike ngai posa nanga ezaki ko zonga te siko tango bazola kisangai batu wana na ba témoignage nde mbala moko ngana comprendre que ba bien fait ya mutu esalaka ke mutu wana akufa te ba bien fait ya mutu esalaka ke atando ke akokozwa yo te ba bien fait ya mutu ezalaka ta ke mutu abwakeli yo kisi okokufa te parce que ba bien fait na yo etelemaka malamu ele kebele yes. Alors kozonga tozonga ki ngana bana ko s'attendre ke basilisa makambo wana ngana bango to sala nini tokende tango na komi tokiti na se na tuli bango na bi OK sikoyo to sala nini boko silisa makambo ngo ndenge nini ponga na bino to tokende balobi zela mbala moko na situki place na lalaki na vandi na lamuki boy na vandi batu bazalaki wana ozongi na pyjama ya bleu na c'est batu bazalaki kolela aux alentours ba pakati mbangu parce que na ezalaki de 2h du matin jusqu'à 4h30 donc c'est à 2h du temps yes de ko désirer mo kombo za faut continuer tant yo yé na to baba anzelu wana te ba bozongi na kanseta bomoni na musika ba kolela batinda yo kende ko kota na nzoto na yo to ba disparaître automatiquement ba disparaîtra kite toye na bango nzela moko tozomona tango tozokita nazomona OK nzoto na ngai yango wana elali na se na mabele mwasi na nga zolela tellement bazokanga mwasi na nga liputa zoboya zolela zo tourner batu musu bazalaki wana bazolela nazaki na ba petit na nga petit moro michoko na leki na ye baza ba petit to banda koyemba na bango muziki nazaki lokwa sponsor na bango bazolela alors na situki nzoto na ngezaki ya kolala boy mais tango toye na bango mbala moko na se retrouver naza na kati ya nzoto na ngasiko na lamuki kolamuka na lamuka ki na vandi wana bato bazaki kolela mbangu batelemi musika siko ba petit na nga ba garde de compte ba bandi tout mon commandant siko ngai nazo kipe batu te nazo tala ba ange na nga na yaki na bango nazo tuna bango OK awa siko to sala nini kotelema na telemi tango nazo telema bato bazokima siko ndenge nazalaki koloba nazotala likolo nazoloba natali oyo bato babandi koloba boye bomoni toza koyebisa bino ke vie oyo azalaka na bakisi obeli boma ndenge nini soldat azalaka na bambongo boye yoka zombi lobela ye moko azoloba na banani oyo bato bakisi papa bato wana bazali koseliliwe baza kodisparaître na vie nanga bakenda alors tango ba disparaître moi si nanga zoto nanga lobime likambo nini yo o se retrouvaki libanda ndenge nini olamuki na yebite na yebisi moi si nanga na bite tika na vanda calme na koyebisa yo alors nakombaki un peu tourmenté nazaki mutu moko depuis na lamukaki nazaki ko sepela ko vanda na batute
nazali kolinga navanda ngai moko nazo raisonner mais bato wana bazalaki banani tozalaki kokende wapi pona nini bazongisi nga nde na bandi kokalkule bamakambo bazali koyebisa nga na batémoignage wana basi yango nasalisa esi eleka mwa bamikolo bamosusu balongwa mpe na baka bakenda na bamitation me namonaki siko bato nyonso wana baparaîtraki alors naye kocomprendre nalobi mais balobaka baange bazaka na mapapu koma bao bazaki na mapapu te et place tokendaki miziki wana il faut ezala lola parce que balobi na lola makambo nyonso ezalaka na softness makambo nyonso ezalaka kitoko nde na bandi siko kokola malgré na banda kosambela na bandi siko yo kotanga bible nazozwa ba référence bazaki koyebisanga na ba témoignage ya batabita Dorcas nde na yeko comprendre que ya solo na kufaki siko tango na lamuki tata ya Sadek problème ezalaki nini motema na ngeza ko beta te. Comment ça? Motema ezo beta te. Molamuki. Na lamuki nazo solola nazo lia bien. Sikoyo nazo yoka kolemba. Alors yango na kendaki koyebisa infirmier ya na yebisi infirmier na biso na bino nazo yoka kolemba makasi wana déjà ozongi wana na sila zongi na sali 5 jours. 5 jours. Yes. Avant de continuer, ça biso na ntango yo olamuka ki. Okene ko ça petit besoin n'est-ce pas? Yes. Okoya ki wana ozaki na position ni qu'est-ce qui s'est passé? Ma soupe zaki zonga wana, qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Na kweya ki sikoyo batunde balongola ki nga sikoyo na kati ya toilette baye ko allonger nga sikoyo libanda. Libanda toilette. Libanda donc juste liboso ya ndako nanga. Voilà, allez. Alors, tango ba longer nga wana Tokati. Voilà, mesdames, messieurs, excusez-nous, ça va caprice technique là Tokuzonga, stay tuned en anglais donc Tokuzonga. Nous recevons pour vous Désiré Mukombozi, voilà, capitaine à l'époque, na Kanseta, na officier na Kanseta à Koufaki. Voilà, on a un problème de monde m'a dit que les arabes comme image. Je crois que les techniciens vont fixer ça, on va y revenir. Voilà, de profiter pour ça nous s'abonner massivement na Radio Lokole Masolo TV, celle qui peut être avec choix vrai, mais aussi na DMTV Jesus number 1 monde koyo akufaki nzamba zongisi apotera bana mo kusala nzambe na makambo surtout sido kitoko kutuza awa ya recording eza yé et ça va activité belé voilà c'est un peu ça de profiter de peu ça va travers nous sur la True Family Fashion Mode et c'est comme ça voilà on va bientôt retourner voilà bon ici ça va capter sa technique si vous tenez sur regarder voilà on va retourner. Voilà, merci beaucoup la technique. On a matondo Yesu. Talaka comme Yesu. L'homme connaît la machine et la machine le connaît. Donc, technicien au Saranaté. Moi, je suis naye. Merci à toi, matondo Yesu. Voilà. Pour la manière dont je suis pardon, et Désiré Mukombozi, capitaine. Il y a Kanseta. Oh, Kanseta, oh, Mobutu, qui na tchaka maye na na bere vert, na bere rouge, na Kanseta. Il a dit capitaine, le capitaine sera Mobutu. Il y a un qui t'attend à Kabila. Donc, à Koufaki, il y a un témoignage. Pour que vous sachiez une histoire vraie. Qui est pendant 2 mois pour nous joyer à disposer temps ou à expliquer ouvertement qu'est-ce qui s'est passé. À Koufa, à Zonga Nengenini. Tu n'as pas de choses à mon roboté pour que tu aies un dimanche sauté de ta soloté. Tu n'as pas été à savoir la téléphone pour le dimanche. Tu n'as pas été live. Ndenge ndeko Matia Koufaka zonga beta de solo moko yango yepe ndeko Désiré Mukombozi azobo beta live bo partager émission bo partager pour ndeko bayo ka témoignage vivant oh peut-être boite alinga za émission download ça na site na yo pour na message o ekende vous allez pour promouvoir bakamba bana nzambe voilà ndeko Désiré Mukombozi bazwa kiyo ba allonger na busanda kuna yo et puis par après 5 jours après au Koufaki butema na yo zo beta te. Tu te dis, voilà, il y a un infirmier pour attends, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'était quoi la suite? Ok. Alors, quand on a commis dans l'hôpital, tellement, on a eu moi mingi.
nayebanaki mwa mingi parce que nazaki na legal na ngande zaki legal ya munene makasi na 47 mobimba ozoluka tonga ozoluka buto okozwango obima te okende na kingasani biloko tu ezaki wana alors koyebana nayebanaki nazaki na mwa accès moko ke soki na ye ata na hôpital okomona baza ko traiter yo mwa épée yes nde bayemba na moko babe papa rigonini na bino nazoka kolemba boyeboye akotisinga na sala consultation moni mo eloko moko ba docteur bazaka nango ba tiaka na motema ba tie boye na salonge bien baye ba tie eloko wana na motema docteur azoyoka atie kotoyo wana nazopesa mbote na docteur Bazin ya seta akoma pasteur siko afungula le docteur Bazin mutu azalaki ko testenga alobi zela abimi akei abengi siko ba infirmier mususu o bazalaki zonga buna o bazaki na kati ya basal bazo consulter bazo sala visite ya ba malade na moni ba infirmier ba yata ba 8 na bato oyo abayokaki lisolo ke mutu aza awa mutema ezobeta te mais aza mobimba azotambola azoloba siko ba mama o babotaki babimi kuna na bato bazaki kuna baye batelemi sikoyo na fenêtre namoni bato bakoti wana yo yebite ke mutema ezobeta te na yebite okay donc te bazotuna nga babika omoni ba docteur nzambe apambola ba docteur nyonso soko oza docteur oza agressif okomona nzambe te baye na flatterie moko boye mais façon bayaki azalaki ye moko aye na bato soki 6 soki 8 namoni déjà que problème ezali parce que docteur soki akoki makambo akokende obenga renfort te voilà tango baye babandi oyo azoposer nga ba question oyo azotester nga oyo atester nga ba tester awa te bayebisi ngo ozoyoka nini nazoyoka kolemba kaka oliaki na tongo na bina nauti kolia lobi odalbi ça va naza kotambola makambo nyonso bien bake pembeni basololi mbo sikoyo nalobi okay boyebisanga problème nini ezali ndenga pe na kosala nini na koyebisa bino problème nini nga naza nango ozomo parce que nga nazalaki na image wa papa disravo ko wana bayebi ke yo kufaka bayebi baza na kati ya camp bayebi histoire wana siko tango motema ezobeta te siko bakomi mitu na koma mutu motema ezobeta te azotambola azoloba azolia siko bakomi mituna mais mutu oyo ndenge nini papa désiré ozoyoka nini na bino boyebisanga bomoni nini poso boyebisinga makambo bino bomoni ngape na boyebisa bino makambo nini naza nango parce que jusque là natikala boyebisa mutu teke namonaki boye nazaki sikoyo ngai moko nazo souffrir na ba makambo namonaki wana de baye boyebisanga balobino motema na yo ezobeta te nalobi ok motema na ngai ezobeta te problème eza boye bomoni événement boyokaki wana bino nyonso boyaki nga nakendaki boye kaka ndongo beteli biso donc depuis wana tango nazongi nde nzoto kolemba papa bakomela ngai eloko nyonso o kisi nyonso bakomi vitamine na somba naza kozwa mpenza vitamine ata 15 boye na tie na meli mai siko bayebisi nga naliaka mungwa mingi parce que soki olie mungwa mingi ekosala tension emata soki tension emati peut-être ekosala choc na motema yes alors nazalaki komela bakisi wana sikoyo na église na biso ya nzambe malamu na chwapa ya Aedina Bala mwana ya Aedina Bala pefa Aedina Bala Claude azalaki sikoyo na manifestation na stade Tata Raphaël oyo monaka Carlito ayaka mbala liboso tango andimeli ezalaki siko na manifestation wana nga siko nazalaki koyemba na orchestre na biso ya bari njema ya chwa mais lokola nazalaki malade il fallait siko naya lokola mutu malade alors nayebisi mwasi nanga nalobi lokola campagne ezobanda dans 2 jours ngai na okende kokufela na Tata Raphaël na miso nzambe na kokende kokufela kuna po bayebisinga motema nanga ezosala te siko tango nazongi na ndako nde na komi sikoyo ochependa boye ozoka motema te mwasi natali na biso na yebisi mwasi nanga
akobanda kolela ba matanga lisusu ako décourager nga na yebisi na bi OK mais manga na tongo kaka na kende na stade na mi côté là déjà papa toye na car batiki nga na koti na stade parce que pasteur na biso moko nazo pesa mbote pasteur Kadima Alexandre Kalombo atozolo bayaki na sida kendaki awa asaso ina Bukavu pasteur wana yebisi nga lobi Musée désiré yo nzambe si apamboli yo comment musée peut faire besoin na mbongo tozo kende ko defa mbongo poto sala croisade mais yo za na mbongo koko edete esalisa musala na nzambe papa na miyebeli na ngake na sina kufi wa l'église na stade na stade na miyebeli ke na sina kufi moi ba moyen oyo tozalaki na ngo parce que nazaki responsable ya ba malade nyonso ya présidence na Kinshasa Mobimba na ba accidenté nyonso na ba blessé de guerre ba blessé de guerre ezali moto akendaki na bitumba ba blessé ye kuna asala kalisusu te siko bazaki na responsabilité na nga ba kisi salaire na bango ko na mbongo nzamba pambola kibiso alors tango alobi bongo sur place bazaki na mo $500 yo na malade yo beno kufa l'église na bambongo na poche yango soki ndeko zolanda biso okokufa na mbongo na wallet okosala accident otiki bakante na banque bible eza kolobake banki ya kitoko ezali muto yazo kotia na banki ya lola po nzamba kozongisela yo papa na bimisi $500 na lobi wana ndazaki pasteur provincial na lobi papa zwa mbongo soki nazwi mbongo msusu na obakisa asituki alobi yo zaki na mbongo na poche na lobi nazaki na mbongo mais comment on peut s'acquitter na lobi parce que senga kité mbongo biso to pesaki na comité na biso ya bayembi o ba senga kibiso alors ngana yeba kité ke bozana besoin ya mbongo zo mbongo yo na ko bakisa mbongo msusu alongo wana sur place akepa ya musée pefa alobi bondela pona ndeko yo apesi mbongo yo musée pefa alobi mwana ya dina bala alobi lokola opesi mbongo bazolanda yo yes na bana nyonso ya dina bala nazo pesa mbote na musée Erego nazo pesa mbote na musée Obi nazo pesa mbote na Yanana mwana ya liboso ya Edina Bala bazolanda ngai na pesa bango nyonso mbote sikoyo tango musée pefa moni mbongo wana lobi toza koluka mbongo zoka mbongo za awa abi na kobondela pona yete na kobondela pona ye tango na bando bondela pona bato nyonso papa na kena ngaba bibe zala na église na bingana zo vanda na tata Raphaël toke na mwasi na nga na grand frère na nga to vandi ti bato ba yeto installer ba instrument nini tout ça ngana ke ko vanda na nga na place ba malade pona yeba kike problème ngana za nango ezaka kanzambe ndem to a aussi sango ba docteur bazoko kata papa ko vanda na vandaki batumba David ba yembi ba yembi belé ba yembi wana alors tango ya couple buloba ba yemba bayembi bazomona bato bazoyemba te mais mwasi ya buloba lobi eloko oyo nazopesa couple buloba bisika bazali mbote mama ya buloba lobi bandeko nga nazalaka liboma naza kolia na fulu nazolala na nzela bazoviole ngai mais nzambe oyo asilisa liboma na nga akoko silisa liboma ya mutu moko awa silisa maladi ya mutu moko awa silisa pasi ya mutu moko awa naza besoin na mutu moko aya tobina na ye awa parce que nazo yemba na moni bino bozo yemba te papa place nga nazalaki na telemi filme wana ezali epa ya papa Moyengo awa na donc wana bato bazalaki na stade Tata Raphaël à l'époque bokomi bozongi sur image ya campagne d'évangélisation wana bozongi do bozomona musu filme wana onde wa mukombozi azongi sibiso yes alors pe ba image ezali eza awa na Afrique du Sud na kodukango papa couple buloba babandi ko yemba na bandi ko bina na mwasi ya buloba tobini obike mwasi ya buloba lali na se abandi ko tourner ngape na lali na sesko batu ba moni mouvement wana ba telemi babandi ko bina ba mutongo ya maladi ona ba veste boye oyebike kaka mouvement na salaki wana ya ko bina na mwasi ya buloba tango siko ya silisi nzembo batu bazobeta maboko kozonga nazokende kovanda na place ya maladi papa na yoki omoni soki osali
un mouvement makasi ndenge motema ebetaka na yoki pena na simbi boye na bisi grand frère nanga na lobi touché alobi motema abengi mosi nanga lobi yaka basimbi kobika nanga ya bon avant basa la prédication. Amen. Alors na se retrouvaki ngana moni miracle moyen ce qu'on appelle ça témoignage avant prédication avant séminaire ici les athées. Alors na télémaki na rejoindre orchestre na biso to bandi koyembi. Oyembi na oyembi. Na yembi nga mutu nazalaki kokoka te kotambola, il faut na tambola na ba petit na ngai. Alors na tamboli ti lelo nazali na bomoi. Yango tata ya Sadek na yebisaki nzambe na lobi nazali koluka façon nini oyo nga nakoko sala musala na nzambe mais nakolinga kozala pasteur te nazaki kosala soki namoni église bafongoli nakoya wana na kosomba mwa sente nanga mwa drum nanga mwa ba micro nanga na ampli na tikeli bango soki namoni pasteur boye mutu boye na sala kabongo. Alors koya na ye na Afrique du Sud nzamba sali ke na fongoli église ya Nzambe malamu na Malawi. Na fongoli église ya Nzambe malamu na Mozambique. Na fongoli 3 églises ya Nzambe malamu awa na Jobu na Centurion. Yo sambela na Nzambe malamu. Yes. Alors na yeko fongola mususu na Sunny Side. Mais nazo bengisa ba pasteur na Congo. Baye batikali na église parce que tango ngai nzamba zongi singa ayebi singa te kekende ko fongola église. Alors nazalaki koluka na kosalela nzambe ndenge nini parce que naye ko comprendre que kosalela nzambe eza na litomba potango kokufa makambo ane kolanda yo yango monaki nasengaki nzambe ke na fongola église na fongola studio to banda kosalisa bandeko na biso ya bayembi baza mwa ebele aza na mbongo te aza mwasi akebake kozemisa ye bamusu bazo sacrifier bango na bakisi. Alors to salisaka bango yango moni studio oyo batu bafuta kabiso ya solo ba mususu bayaka penda donc to saleli yo nzembo ya pamba recordings ya pamba to saleli yo ba video ya pamba na promotion ya pamba donc si mana yo skopso tozo pangola yango ti lelo na zela ka batu wana baya kozwa. Voilà. Bandeko balandi ya radio Lokole Masolo TV na ya DMTV Jesus number 1 je crois boki vona na sima na suka bu ekiti na ebitela na esengo to mawa mais il faut retenir ngai mo na awa ko sala malamu mukili bande ko bele bala mukili awa o na Afrique du Sud o ngana businessman ngana na maître na bazwa ba mbonge bele o sala kana yango nini osunga kabanani bande ke beba ngate ngana ngama pasteur te baza ba aventurier bon problème ya te mais combien de familles au bazar peut être à l'étranger ata na Europe ata wapi papa kufa ba ozanga ba futa minerval o sali nini pona bango o sali nini ete ya biso lelo ndeko Désiré Mukombo ja fa na pembeni nanga boye azonga bon mon titre et belo mon titre ndé to sa maseki pour mikolo ko mote titre mususu maka mususu te bon mon que Désiré Mukombo zipena akufaki asekui pour yeje moka loba boko sana ba miracle ko leka ngai il a akufaki a démonté ba talisier kaka nanga loba ba ko talisa biso nanga ba talisier et pas le bisusu ndenge ba loba ka les saluts individuels ngana confirmer ngo alobi awa ataka zuwa na bana na ye zuwa na mwasi na ye mais abana ko ba ko kenza batu wana bandeli tanga pusani aoki muziki wana ya douceur abosa ni mwasi na ye abosa na bana alinga kota ba rappeler ko la lisi film vidéo tala wana ni mwasi na yo na bana etali kutu yeta alinga koma pour la salir mais peut-être soka ke ndamba la moko nga ba soro na été mais nzamba zongi siye pour na bien o asala exemple pour na batu mususu ba ko konde ko sala malam peut-être pour na batu ba bonga et puis si passe bande ko merci na obi on a dit c'est belé à moi que ndeko désirer ça na mali ba suka na 30 secondes parce qu'on a largement dépassé le temps et réalisateur na biso matondo yesu avec de l'équipe moi mbote ya suka en 30 secondes to li ba suka on va finir
Merci mingi tata ya Sadek na sepeli ndenge oyeko ya manga eza makambo moko soki nazo beta ngo ezongisaka ngai mingi na ninga ko beta ngo te yango moni na kimaka ba journaliste belé bayaka mais tokopesa mbote kana mokili mobimba toyebani mwa mingi nzambe apambola bato nyonso balandi biso eloko na koloba na baninga ke Jésus revient bientôt. Batela bomoi na yo koleka mbongo na yo. Batela am na yo koteka am te pozwa mbongo. Koteka mukoboma mwasi te na bana pozwa mbongo. Okotika mbongo na mokili mituka na bandako ekotika la mais tokozala na vie éternelle, toko vivre à l'éternité na Nzambe. Nzambe apambola bino, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Merci, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Ndenge ndeko Désiré Mukombo Zarobi. Bana mboka na kitoko boye, ensemble au boye. Ezali collection il y a 2021, il y a Twin Family Fashion. Twin Family Fashion ezali marque déposée à bana mboka bandeko. Voilà, to consommer Congo. Mingi bandeko balingi sap pa congolais. Papa batiki fait idéologie sap. Mais consommons congolais. Oyo eza griffe ya mwana mboka Twin Family Fashion ba romo na ngosiko partout, bo consommer ngo partout, bo pesa oda. Ba numéro za wana bobenga. Bo commander ba sala ka nyos tout ba tenir ba sécurité, ba mbetu, ba survêtement, ba tracksuit nyos tout couture. Kaka de bo mona ka Versace, na ka Versace, Gucci. O ngana ngara mingi Zara, to la ta bana mboka. Oyo za ya bino bana mboka. Une famille qui t'a voté. Tout le monde a béni là-bas dans Mboka. Merci, restez branchés. Lobby, Tokoyamba. Vous avez dit, ah, tu veux avoir une histoire vraie. Tokoyamba, Papa Lolo Mampouya. Yé, Azali Moko, Yaba, monument vivant. Ma preuve tangible, parce que tu as une histoire vraie. Yé, Koko, na iso maman na yé. Amonaka Simo Kimbangu. À couper de la vision, un mystère caché à Simo Kimbangu. Oh, yo maman na yé, a yébisaka yé, Amonaka. Pour les Arabes, l'histoire vraie. Histoire vraie, ça va la terre, et ça, même il y a histoire dans l'Abisso. Donc, ça, le parallélisme. Pour les lois, et comment les prisonniers africains, ou même la prison, et comment Nelson Mandela. Nelson Mandela, ça a 27 ans de prison. Mais Simon Gimbang, ça a 30 ans de prison. C'est vrai bien. Simon Gimbang a Koufa, Bafungola, on a obtenu, on a atteint au moins la carte. C'était vrai, Simon Gimbang a revoir dans son indépendance le 30 juin. Après ça, ma piste, et ça, la mande moi, na fumo kimbangu. Na la roba mingite, lobby, pour la brancher, na ba chaîne, abiso, radio le collé sur le TV, na DMTV, beaucoup monde, bon, on n'a pas parlé le Mampouya, et puis tu repères na souna ndeko. Oh, tu as marqué le lot des hommes Combo, ça s'appelle la connaissance. Maman Kimbangu a intervenir juste. Pour le Maman Simo Kimbangu. Restez branchés, nous allons vous retrouver prochainement avec notre numéro de l'émission Locolopiste. D'ici là, portez-vous bien. Santé les frères à tous. Chap chap et tchara.